na katango 6h pour nous même en forme na kende na tel écran na tie antenne A KMB na monde ba petit na biso ya côté monsieur ya BCBG mais niveau bazo ko finga na bi mais na comprendre tizani lelo ye le biso to ko vider musique 16h ndenge za lelo muta ko tiki matelo to ko dimneye makaku na bi makaku ngaya nini oh makaku na nzete il paraît ba nzemu ba yemba ba finga su makaku na nzete même que soki zakana na makaku on yo comprendre ngo lelo ke ba finga ngai au créer dossier entre Jibena et le roi de la forêt. Yo, Djoka. Oui, bien, mon nom. Oui, on a préparé l'album témoignage. Album, nous en avons moi, le bon téléphone, qu'on s'en bien. Merci, Nawa. Il sait qu'il n'a pas de comment yo. Album, on a témoignage. Le roi de la forêt a plein concentration, il y a borne à témoignage. Yo, créé, on a basé là, magie, pas pour créer dossier. Ndenge nini ndenge ya kuteke no fallait aller bato fallait aller ni mutute au faire aller qui fallait faire prêtre yemo fallait bi faire aller qui faire stable ko le kaye na musique faire aller qui de wana yebani akuna lobela événement et non au créer ba rankine moza matina pour épice actualité osa yo pina dioka to chopina no bon fallait bi abi le loi bien pour fallait obengani ko un jour pour na ba buzo yela ye o leke bo lobela makambo na ye bozo côté na ba rankine moko inutile nkola bengano yoza no kesi ba ya bosote mais tika to simba yo susu mutu munene joka e osala pasi na yebisaki bino mutu lokola joka ka bengele yaza mutu ndeko fali amemi bango na poto wana fali ba lobela fali sali ba buzoba ko sala sala wana ezana tina te yaza mutu fa vanda asala ka monsieur belé na kombo ya fali monatie botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Bonjour, bonsoir, ça dépend de conseiller spirituel et Jini Waye, l'homme d'Amos 3.7, l'homme qui est la clé des bonheurs, chasseur des démons, l'homme de Jérémie 1, verset 5. Molobeli, les yeux de nos ancêtres et l'avant ancestral. Merci pour la confiance et fidélité au Bozalango. Toujours le boss à poste de télévision Nabino. Ma PC, ma portable, pour nous causer le message. Où tu n'auras pas aimé les Dieu suprême créateur des cieux de la terre. Nabako Konabiso, toujours à travers Moussali Nabango, Pe Motinda Minabango. La PC Bino Mbote na combo ya Dieu suprême encore une fois. Et puis, tika peto tonda botoni na yeme imokeli na nyo sopona souffle félé à pesi ngai na yo. Na lo barango met fois vieux ezali faveur ezali droité to obligé ensemble peut-être la musa biso to ko la muka to ba kufi elingo bateke bazanga ki mo ngo corrompre nzambe ngano to la muka to corrompre ki nzambe ezali juste ngolope mawana e tika zo nkembo lokumu masajoli parce que ya bongi nango mutamo ko lisoki akabelo eloko ko pesa merci boni mo pesi pema bongo to lo bana yenini nettoiement. Toujours dans l'actualité na biso to le bela toujours Gauloise gladiateur il y a monde entier boyebi événement lelo ezali nini Jésus de nia sa osala nini lelo tout le monde na ba page tout le monde ça dit faut yinda mabe faire rigola TikTok et yinda et puis toujours consommer album na biso dynastie parce que yango des amakamo à part ba concert à part ba festival ndenge mambo roya boye ngai. Donc, il m'a remboursé qui fait rigola au top. Ferré, le capitaine de la rumba congolaise, fait rigola, titulaire na bangoto, fait rigola prêtre ya musique, fait l'équipe bangoto na nko, fait l'équipe fali na nko, fait l'équipe batutu na nko. Mais tikato simba yo susu mutu munene joka e osala pasi. Na yebisaki bino mutu lokola joka ka bengele. Yaza mutu ndeko fali amemi bango na poto wana, fali ba lobela fali. Sali babuzoba ko sala sala wana ezana tina te yaza mutu fa vanda asala ka be monsieur belé na kombo ya fali na ndenge nini na ndenge ya teke no fali aleki bato fali aleki ne mutu te pour faire aleki fali faire prêtre yemo fali bi faire aleki faire stable ko le kaye na musique faire aleki do wana yebani alors musala dioke ezali nini ndeko apesio visa amemi o poto aussi là basali mise à jour au limwa dioka yo musano ezaka nini bon. Mesdames et messieurs, ba wario ceux qui banani autant ba combo événement ezali boye bo somba ba billet bo futa ba train bo futa hotel po bo la kuna lobela événement et non au créer ba rankine moza ngatina pour épeso actualité yo banda ko créer ba division na kata ba musicien leloté
même il fallait on a comprendre yo boka yo il fallait que tu on apporte de comprendre o lo sala musala bien ba ko garder pour yo na siko OK soute yo a pas OK ça fallait so ba fara bengani yo kini wapi osa yo pina dioka to chopina no bo fallait bien bi le loi bien pour fallait bengani yo un jour pour na ba bozo ye la ye o leke bo lobela makambo na ye bozo côté na ba rankine moko inutile moko la bengano yo za no kesi ba ya bo soute au créer dossier entre Jibena et le roi de la forêt yo dioka oui bien non oui on a préparé album témoignage album ils en a baba moi le bon téléphone ko sala bien zemwana na sinawa li se queen na ngaina mabo komayo labali album wana témoignage le roi de la forêt en pleine concentration il y a borna témoignage yo créer wana basira ba maisha pas au créer dossier. Oh, les rôles de la forêt, Tindaki Batou, ba menacer JB, basa la boye, basa la soki fionto, et ça la ouvert passe. Ouais, à Lubango, bobo sanike, Didi qui nous a nivé nabiso que je salue avec tout le respect, grand prêtre, Tama Obala maman Mida, et Rwanda, na mariage Rwanda, na Pullman. Tout le monde va kundat. Tout le monde va gagner bêta. Mais il y a bêta, c'est les rois de la forêt. Ouais, à Luba qui a bien. Rabi ba pesa 30 000 balles pour abetaka denzembo. Et puis Didi nous le seul unique wa sungaka wera. Na ba 4 5 yemo alobaki yango. Même ko la pesa 30 000 pour abeta wera bino wana mwana mainanga. Tuzaki sika mo ba keto kabani gira musique ya loyal. Na roki no beta te pour ça les passe. Aboya 30 000 na piaka. Pour ba série wana zaki na makambo za na ngote. Ata 1000 balles série zaki na valer aboyango. Yemo alobi yango. Abi ti complet au salema na Maisha Park. Bato moko ba leader à Congo bazaki wana ba pekisaki yo te dioka nandeko jibe pobo créer ba dossier na bino ya lokuta de bo créer pour dernièrement pe jibe bo monaki ba propos na pa papi mboma. Ko sa net ko chrétien les rois de la forêt mais wera ki paraité. Wera lobi abanda mamona kalate ba fiki na ba fara wera côté na ebu 6h la police zo benga na bato zo beta kutu batamone e ba aboma bato pam a sauter na podium pour public ba mona ki accueil concert style jiba bimiki o a gagné oya. Deuxième fois baté sur le roi de forêt fa na ye wera bi cette fois-ci a royeba. Bon mona fois wana et comme a ti 12h bon mona ndenge des ordres salema nani a gagné les rois de la forêt muta gagné ki nanko papa a fait rigola muta gagné ki. Vérité, tika la vérité, to parole en ngoma futati. Vous comprenez? Ba mikolo bazara na tanga Maisha Park tant jiba au sala boule na ye conseiller na ye dioka contre Weranson. Et puis ba pekisa été. Yango moni tangu aliki pa papimbo mabino ba miso so mwana zane chance na ye na vo na ye akoli yo mamo lobi ke mwana na yo. Mwana on pas bêter concert à Bengsi te on to yo mona lobaki na ye. Yo quand si faire régulation à Bengsi les rôles de la forêt na Adidas Arena te. Alongi vena ye. Nanko tant yo lobby ka émission papi mo mesili soki 15h bou poste Jésus de Niance Battering a posté les rois de la forêt photo na ye. Faut comprendre que mwana muto ali mwana muto mutema mabejibe yo na mwana nini miseni no robeta la tolo ke miseni nga jibe asante ba faux chanteur nana mwa bima chengenge wana kutu mutasala ke mwa mise à jour ya les rois de la forêt Abraham yona comme enfant adopté a Fali Poupa yo zana mwana nino bimisa wana kuteleki mais dioka naza wapona yo bandeko tola nana no vidéo ya les rois de la forêt avant album témoignage boyoka ke muto ya muneno yo aluka nano sala régime po joka komba na ye moko na liboso eza mapeka na ye santé na ye vraiment mobala munena bo je sais pas po joka yo na omoni komba na yo mona ya vie na santé na yo et puis na ba age komi na ngona ba santé no wana so il fallait abengani okende wapi ba yambo wapi tolanda vidéo ya Weranson dimanche na katango 6h pour nazaka même en forme na kende na tel écran na tie antenne A KMB na monde ba petit na biso ya côté monsieur ya BCBG mais niveau bazo ko finga na bi oh mais na comprendre tizani lelo ye le biso to ko vidéo musique 16h ndenge za lelo muta ko tiki mate le to ko dimneye makaku na bi makaku ngaya nini oh makaku na nzete il paraît ba nzemu ba yemba ba finga su makaku na nzete na mte so ezaka nani makaku ngone comprendre ngo lelo ke ba finga ngai
nabi oh mais bazo libela nani makako na nzete o tokokanga ye akoye bango tout nabi bon grave exact na comprendre sur TikTok oyo wana to bande conseiller bande 0h na 6h du matin pourquoi na mona ki pena ba police donc ba police ba yé bazo benga na ba fanatique ngazo na ba mona misu bazo beta ngabi ni fona mona za mabe bara mona leki na sima na sauter ba compagnie nga na ba garde na miti na porte à foire à sima na kenanga amita ba ba beta concert ya tkele na ye abediti ba 8h ba mise libana le bino na gagné wera au monde zaka 3 ans passé oh nga ina nga na fou esprit bon siko donc alinga répéter ngo suturo na bon na aucune était na lia réponse à quoi pas comprendre kayembe na minute auto so ba na biso nga na ki faux esprit pena faux esprit mais nga na kuta na $30,000 Serge na kuta na $30,000 ya grand prêtre Didi Kinwani abi petit angoyo yaka n'inter oui bata des chansons ngana viena yo tala muto asiportanga lokola viena zate Didi son abengi ya Didi 5,000 ya Didi 4,000 mais c'est ya Didi pardon zoya na ngai to kabona musique waza frère na ngai na boyi na blessé pour aya ko piquer crise pour mutaye bien lokola ngaza te na préfère loko mususu me wana te na boya $30,000 na kipi mpia yaki na moment mariage na moment wana na bisayo na boya koloba mpia ka wana na moni mali oke yango ya sika sikezo kende pour ça na benda ta moi 1000 mais na bien comme petit ya kaka na BTV na roya mais ba vibili ba zoka balar ba beta concert mais na boya ka ko salima be pongo akoy pe ko piquer crise et boka lelo na tinda ba soda ba que salima be et c'est pas normal oyebi bana poto bino boyi binga bien ko ba nyonso ezangati jamais nga na kolinga mabe ya mutu te mais na bina minute oyo bazoluka ba déstabiliser album na témoignage likopa o na yebi place euti na Maisha Park na yebi po ba bisinga même montage de salama bazaki 5 artistes ba yebaki likambo bakwe pe ko pekisa eti tozana posa union la paix pour eloko yo ekosala so ba polémique et ko détruire ça la bien te tozoluka la paix poto sanga la chance ba artiste te ba ndenge to ko évoluer to tike loko bakwe pe ko pekisa eti mais batiki yango siko fanatique na yeba komona ngai mutu mabe mais fanatique na yeba onga na sala na si bo pesanga ba merci mais yaki na kutu grave te po mbatu nyos bakendaka ninga na boyaka bonga oyo ya musique na ndima yango ngai wera son te bolongo mutema na bino asengi no pena bolongo lango ezanga te donc bango tout baza ba grand frère mais na mona retour de pana ngisa raté yango bendane retour donc ce qu'on a commis ko banga mo ko banga 10,000 pour la minute ba professeur ma bébé lenga za croyant moi c'est homme de Dieu ngana beta ka ba sec kayembe ngana ko beto lo sec na vana et puis na tonga biso kayembe keba bo meki pete titan yana bagi kayembe fulinga nzambe comprendre bato tala biso ba yeba to ba calme oyo na to tala bino bo lobi mais oyebite na muteme zo raisonner ni nyama bete sans blague na sayo nga ba misi tuna linga bango na zana problème na mokote mais li kamunde salinga pasi ba parisien na message au butali ya cassette ezali journaliste mo komona ye joka amunene boye excusez-moi tant se bo confondre munene na fingi munene te mais aza munene combat nous pas minene mais aza muke lokola Serge Kayembe bolandi boyoki bien le roi la forêt na lobby tina suka tangi komonan yayi rankine mwana tu ya poto ko kabela joka te ekutu bilamba mesure ne za rasute tamuta sila oyo o pesa fali merci te lobela bévénement fali batwa somba babiye batwa lobela makambo yo kendi na poto ba memi yangwana ba memi yo to kino finga bato o créer ba rankine zangatina keba ozocha musapi na monoko drago ya osika mabe faites attention bandeko prophète Denis Lessé soi-disant pour y avoir prophète là ça n'engage à moi c'était un aventurier
c'est un escroc moko boye akosaka bato na ba prophétie ya lokuta bomoni ma créé ka on aliwa Mama Blanche Tunazi a créé ba dossier na ye mobala lia mwasi na ya lia te mobala tina mwasi no sala chirurgie ya biso nini mutra mutana guna ye tamso za ko proférer mwasi na sala bongo ya yo ko créer yango ba prophétie ya lokuta nini lelo ba meme na justice oké ko senga pardon boye oui oké senga ki mais siko ceux qui pasteur Marcelo a l'imbisio bon ministère ceux qui batali ba fait et ça tellement belle au fin chef de l'état ba limbisi au fin boy ba limbisi do ba continuer ko limbisa non plenia ko ki ko sengo bo limbi akoki ko limbisa yo mais l'état peut ko ba boto poursuivre yo mutu lokola Denis les na mboko déjà et c'est impossible malgré ba gafraye ba ya ko kotele na ndako po ba bumayi ils a faux actualité ba kriya ki yango oh non ba keno kota eti pande ko grand sœur na ye ba boki ba tala ye ba lingba sa lokuta bandeko il y a ba fausse information au monde il les a créé à sa citoyen malgré ba gafraye quand même ye bani yo kan si ba ko kotele ka ba criminel ba bo moto ba faux l'état entre temps Marcelo Alobaka a limbisi pour na ba propos na ye si comme muta limbisi otina so ba to padi peut-être ça l'état ngomoko mais je ne pense pas que Denis les membres le qui va menacer va continuer à le kuta ils ont fausse information à créer à kamakambo bon pour battre les balars et ça passe bino basal nzambe bible zo bana moins 3:7 à sala ka kamute so na révéler secret pas musa il était bino makambo boté ba to révélation besoin wapi bon ba prophétie à le kuta ya on a le baramètre il y a des gens qui sont appelés mandataires du Dieu suprême créateur de ciel et de la terre. Il y a des gens aussi à la mouko na ko musala nzambe. Ba benga yote ba pesa yo même pas mission. Okoma musala nzambe ndegeni. Bino pe ba chrétien biyoka pasteur ngo pe ba benga yote ba tine tuna ekila mo liboson kola kila mo kilina. Ayebite li prophète 8:22. Bango ba prière na bango ka offrande yaka na dîme. Deutéronome 14:22 jusqu'à 29 dîme ya pasteur P. Azora chance à 27% pour 3 ans. Tanga Deutéronome 14:22 jusqu'à 29. On les va expliquer enseignement comme il une église tala ba cérémonie ba mai ba mafuta tokena ngo wapi. L'enseignement c'est Dieu lui-même. C'est l'enseignement qui donne la solution. On les va expliquer ba to comment faire la prière, procédure la prière, 5 étapes la prière. Repentance Matthieu 11:29, Makila, Saint-Esprit et puis combat. 1 Samuel 17:45 pour ma famille ba combé zali. 1 Samuel 17:45 il avait dit aux Philistins tu marches contre moi na bambeli ba javelo mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées d'Israël que tu as insulté. Abi lelo nzambe wazo livrer nga yo Goliath yo penzoto na yo nazo livrer na banyama zamba e mutu na yo ba Philistins bandeko na yo ba ko ba kezala za nzambe. Israël ekozala yo mtozolanda ngai Goliath ekoki kozala célibat maladie des avantages de stabilité loi établir condamnation réclamation échec mari femme de nuit sida diabète hypertension prostate pourquoi ça Goliath ya vinayo il faut avoir la foi et l'autorité et la connexion de Dieu existe. Il y a des gens qui prient qui prêchent même mais ils sont déconnectés avec le Dieu suprême créateur du ciel et de la terre moto azali connecté dans Nzambe bilembe monanaka. Yo moutana siaba lui établir l'Ésaïe 25:7 dit et sur cette montagne il anéantir les voiles qui voilaient toute l'habitat de la terre les couvertures qui couvraient toutes les nations. Nicolas Ngomba alobi azo panza ba voile ba couverture ngombe zali lo sambo. Ba voile ba couverture zali ba lo établir condamnation réclamation. Ba tela bino lo abas ba botanga ko libale sate attaquer mariage 3 ans 2 ans divorce ata muta promettre ya ko réaliser te ata sali commerce neni na zonga rasima ata simbi 30-40 000 euros il faisons maboko etoboka donc azo comprendre te na otoza na mbongo ebele na sale la ngoni ba dette spirituelle zo futa cause za yote appel conseiller spirituel et jinway plus de 143 81 330 54 38 plus de 143 81 330 54 38 benga conseiller benga na sambela na formaté de loin ou de près quel que soit continent pays aux ali nzamba bikolo to nzamba li méditer mystique za kozelo que c'est impossible comme ça impossible donc bonde la paix comment formaté au nom puissant du Dieu suprême
créateur des cieux et de la terre, et nos ancêtres. Na oteyo nzambe na bakoko, na oteyo yesu afote. Na oteyo spiritisme te abocultisme. Bato ba loge biloko saleté. Négativité na oteyo mysticisme te abasango, biloko saleté. Na oteyo maraboutage te. Naza magicien te, magie noire, magie blanche, magie rouge, talisman. Non, je suis spiritualiste. La spiritualité c'est Dieu lui-même et nos ancêtres. La spiritualité c'est 4 forces. Ma imoto mabele na mon peuple. Quel que soit baboma, quel que soit kabayo na bestri maléfique nga soko contacter nga na bengi nzambe na bansetre na tikotaka. Confiance no kala ba marabout ba katier ba charlatan ba escroquerie ba escroquerie en internet, même dans l'église, l'escroquerie dans l'église. L'escroquerie dans l'internet, ba texte ba to banda ko mitu ko ba ba solution te. Ba te ba to na confusion mutazo ko yeba soute ko sosola nani mutu malamu nani mutu mabe. Maître spirituel, maître fianton, maître spirituel, mutapasi mutanzala. On a combien de car? Au pesa déjà mutu nini, au sala nini, ba yebi yo api concert nani ba mono na podium zo ka ba pesa 5 000 10 000 ndenge conseil spirituel akendaka. Mais c'est toi yemba nga conseil mutu tu na kendaka. On donne à quelqu'un ce qu'on a mutu apesa mbonga sala exemplaire. Faut amona peke yaza patron, yaza na mbongo. Jusqu'au mbonga ngo pesa batu ya wapi. Portefeuille pour non, bande qu'on a epsa bino made fois boyo kaka. Un magicien, un charlatan, marabout quartier occultiste, baza ba spiritualité. Magicien somara numéro, à quoi les cercle à bon si papier bon et bimi, pour y bangisa yo, impressionné qui a fait ça, so bengi yo, tini bon à escroquer yo, besco, n'a pas pasteur ma porte, tabesco, plus de 143, 81, 330, 54, 38. Moto a potentiellement pour le bonheur des autres, 1, allez à motoka motote. Dès à ebi mbongo za maquiller les esprits bon makebi sa kilo bakayo kaka. Moins d'erreur na lié motoki na yo ba servir te moi na nga kufa pona prêter serment. Na lo baramed fois moto amba so bazo kanti na mai ba sokole potana na komela mai wana. Moto moko te. Suyer ya moto. Biso za na poto, to umela na poto, to za na ba parler na mikili. Locataire te, 16e arrondissement na parler na Paris, Angleterre parler. Canada pena osomba tout à l'heure mais il passe ranga déjà ici à somba. Bato wana omoni wa appel vidéo ya maté, audio à osalaté parce que zobanga publication ba enregistrer. Parce que vraiment tout yo nzamba benga tinda avant dakati na ile ngona bakoko ba pesa solution yo ka ba illusion yo ka fianto dadi alobaki okufa likola dadi no escroquer pour kufi. Apesa mutu nini? Na profiter na webisa bato oza na problème financier, oza na besoin portefeuille, porte-monnaie, muta pesa ngonga. Tout ça la de ba yo tuba le bino TV keba baza besco. Kolanda ba démonstration te, ils a permis na spiritualité. On les a juste un numéro pour papier bon amambongo pour bongo bi maboy o mona. Mais so ba beti yo prix o tindi pe escroquer yo akomo ki mona téléphone. Awate aba escroquer mutu te. Pour ngamona ça pour être tout na Congo tout na monde biso wana chambre de monnaie. Wana mtakaba 5 000 10 000 dollars wana mtalia kana batu mtakabola apasi na batu okufeli ozangi biloko matanga na ngoto olingo tonga ndako batungilo ndako ya ozwaka kadena tout ezali oya clé tout ezali na telema na triomphal taba velke mulongo 10 euros na député ministre te me bato azwaka ba 22 000 23 000 bakota pa du peuple wana kasi avec les mots bato bomena mutuka batuta wana triomphal yo mona ba gouvernement to ba député bakundai na kundai nga bolinga tolo bandeni. Il faut matoyer comme Amilai pour boyoka. Qui ngane mna opiso solution. Olingi portefeuille bengangai plus de 143 81 330 54 38. Porte-monnaie et bon maraté, et zappé ma bête et bon maramotote et senga makilate. Le seul elo que senga makila na domaine en bon is valise magique. Pour valise, faut foutre 4 000 euros lié na moto. Pour 100 000. Na tindi yo valise te mes porte-monnaie na tindi yo nanko, il faut comme riche, il faut songa ba famille, il faut tangisa balanka si ça ba makamba danger na mokili yo. Je portefeuille, porte-monnaie et bon maraté. Portefeuille bon maraté. Ils appellent la condition témoin na yo asimbe pour la mbula mai, et ça les le côté portefeuille, ils allaient mis ça tout. Moke sans zaka 5 000 euros, moke sans zaka 15 000 euros, moke sans zaka 30 000 euros. Il y a 5 000 euros, il y a 680 euros. Euros à peine à 500 euros. Il y a 15 000 euros, il y a 1660. Euros à peine à 1200 ou 830 moitié. Il y a 30 000 euros, il y a 3300. Euros à peine à Ndamba. Au lieu qu'on a qu'une paire, au lieu qu'on escroquer bateau, bon marabato, pour te cabaret. Soit portefeuille, bon, il y a bien bon à propre.
eza teke fo esila mokolo maka fiato sur te wana biloko ba charlatan awa te fo bomba mbongo nde to bomba mbongo normal otonga bandako sunga ba famille okomituna ke bénéfice à mon spirituel les années na mbongo bazo pesa yoka bénéfice parce que ya vous fele la mokili za la kate siko awa eloko zo pesa za makila te ba chance sabato moni mbongo futi ngai na sombi ba loso 21 sacs à loso pour na porte-monnaie ya 15 000 42 pour na porte-monnaie ya 30 000 9 sacs pour na porte-monnaie ya 5 000 yo na moyi boy tongo mizo no portefeuille pour ce ko sali l'état ko renir biloko 20-30 minutes et comme ilio pour comme la yo okoki kanga saki moko photo otindi ba activer et bimina saki ofongolo moni mbongo bimisa ezaka na condition moko bimisa mbongo wana na kati ya porte-monnaie chaka pembeni chaka na bank boma na ndako eza problème te mbongo wana eza teke sila soko bosani mbongo ya liboso ya mibale ko ya 0 erikutani ekokata ekosanza sute eza teke noko bela liboma okokufa liboma babela kate yo futi droit na yo bageno yebiso sobela liboma lokota okufufutanga $160 pour activer so que zaki euro 160 euros so zaki ya livre 160 livres activer oyoka mutamona ata ekoti mai ata ovage na ngweza na problème te mbongo pe bimi na tongo wana obi ya 12 euros kotika ngo petit 23h59 obimisi pour 0h mususi koya ya 0h pe ko kotika ngo na kati ti 12h 11h59 obimisi eza okoza la peine na voyage obengi moi sinon ta la place te porte-monnaie za bimisa mbongo obengi moi eza na problème te soit portefeuille keba na ba catcher keba na ba marabout ba magicien ba chef ba soi-disant ba chef coutumier ba occultiste okeno tanga ba livre ti okufi okeno sala ba pacte moko sans le savoir plus de 143 81 330 54 38 plus de 143 81 330 54 38 numéro ngo ba komi wana benga conseil okozanga moko ozala na poto ozala na pays d'Afrique ozala na Dubaï ozala na Japon Thaïlande ozala mboka ni nyonso eza possible ekokomela yo ozala ba nyongo fofuta ozala entreprise esenga ba finance ozala makambo belebele olingo tongo hôpital pharmacie supplication ozala 2200 euros ba multiplier 20 000 ozala 1100 na multiplier 10 000 ozala 550 na multiplier 5 000 ozala 330 na multiplier 3 000 soit yo lingi nini o bana benga kala takako na kakate sali fionto ba kuma okima bapel na yo yo makasi kana ba marabo ba kacherki nkolo biso Congo central biso etali yo okoya kokufa para malungu aluka bolama bana na ye préparer retraite na yo le binzo te kolemba bana bazong sur la sincère osali 30 à 40 na poto samukanda avocat sala démarche refina refi préfecture refi ozana besoin to recommander préfecture benga yo et puis so mukanda ozala na poto afu d'ici mboka to problème doki benga ngai futa droit pesa identité obayeb esili 1 heure de temps c'est tout na benga bango ba benga queen yakozo ozum kana na yo nanko ozana sida diabète hypertension cirrhose de foie paralysie faiblesse sexuelle mari femme de nuit prostate maladie tout benga conseiller solution ezali plus de 143 81 330 54 38 plus de 143 81 330 54 38 est-ce que vous avez mobile kimayo ozana besoin zongelo asengo pardon libale zongo moi ça kimayo ozana besoin zonga sengelo pardon ozana ba malédiction ozana sia maloba ya famille obonga raté oza mutamayeli osala bo isimbi te mota promesse va réaliser te nyonso zo sala zo kwena mai yebo ozana sia maloba ce qui est spirituel termine dans la spiritualité et toujours à travers conseiller spirituel Jinway plus de 143 81 330 54 38 plus de 143 81 330 54 38 benganga quel que soit problème aux anango physique spirituel financier tous la solution na komboka nzambe na bakoko to travaillera jamais na l'esprit era na l'esprit impire motoka moto to liakate to boya ba fardo ba sete ba ya rolila nga famille est-ce que vous comprenez au fouti droit aux yeux pour avoir quelque chose faut faire toujours quelque chose il y a offert les raté on la paix ça va offert été zamba nzambe à condition de zamba sacrifice au sacrifier mbongo na yo tindi ba péché solution c'est tout
olingi mbongo dépasser mbongo, olingi guérison mbongo, olingi mukanda mbongo, olingi libala mbongo. Yo pe muto na problème ba voyage, ozana bandeko na poto, ozana bandeko na Congo, olingo faire voyager bango poto. Tozana visa Canada, États-Unis, Angleterre, Belgique, France, et je paye ça ma 5 jours visé bimi. Ozana passeport gloire à Dieu, ozana ngote to salelio express. A to ozana garantie prise en charge mogote compte mogote. Non c'est ali visa d'études pays ali pour le Canada, visa tourisme ali de non c'est ali. Confie biso voyage ça sur 5000 été avec 2000 2500 to ko yedo a to ozana incomplet na bakisa mbongo na nko. Boyebi ke nga mona za diplomatique nga moma voyage na betango dada ata famille balobaki ko voyage te nga ko voyage na nko pour voyage à muto totavango spirituellement et physiquement. Plus de 143 81 330 54 38 plus de 143 81 330 54 38 mutazala ba nyongo na yo aboyi ko futa olingi na recommander ba divinité ba bete ba mbata ba bazo beta ye mbata milimo mutaolela la kwa liboma mama na batote Paolo bane pe na voix ka mta yo kango futa nyongo moto tel soka bengi uta futi ta ko liste 2 semaines akufi il faut futa benga ngai olingo yebaliwa moto makufa na famille na bomaye e ba olingo yeba passer na yo ko se dire mai ozana poto wapi oui olingo ba yebso oyo zali maman no azaki papa no azaki nani obota mo mona bango to lingi pe osona bango non c'est ça possible. Plus de 143 81 330 54 38 Gauloise gladiateur ya monde entier ici qui va abonner tout balingara musique ya fait rigolo à Jésus de Nias pour retenir événement à part ya lelo to on a 2 jours stade Tata Raphaël mokili cause la festival wana kokota ba distraction te ba resona sona inutile concentré dynastie et puis lobela fait rigolo poster banzemba faire partout TikTok WhatsApp partout ba page lobela album na bino zala tout droit na côté na yo parce que tout le cas bango na tina sango na bango esali biso pasi esali biso pasi vraiment quand nde bakeboye na poto ndi ba mebi ba ona ndeko fali ba bandi da kosona babi lobi ba bundaki no hotel ko kama babi joka lobi balimba bimise michopo ko soana kuna bango na bango sango na bino esali biso pasi esali biso pasi vraiment pasi bobi ke faire l'équipe non faire l'équipe non encore plus de 143 81 330 54 38 osobela simba pose au capacité ozana ba problème tialo boko na motem activer foi tika ba illusion kozala pessimiste zala toujours optimiste comme on échec te mona toujours réussite kotala ngate yoka o abenga ngapa tindanga ndenga koloba à travers nga tobondela. Éternel Dieu tout puissant créateur du ciel et de la terre, merci pour la confiance et la fidélité. Vas-y, parle, je serai toujours avec toi. Merci d'être là. Mais tu as la banane, on va vendre le poste de téléviseur. Ba PC, ba portable, koyo kayo nanzela mo sali na yo, mo santu na lola. Ba ya maladi mona bango, parce que guérison tikotak au nom puissant du Dieu suprême, créateur des cieux et de la terre. Ba bazali emprisonné spirituellement na libéré bango na kombo na yo. Nzamba kela likolo na CP ba koko na biso. Ba bazali stationné tikama na bango etambola au nom puissant du Dieu suprême, créateur des cieux et de la terre. Paix, santé, prospérité et à la partage ya mutu nyonso na kombo na yo nzamba kela likolo na CP ba koko na biso to bonde na konima stolobi amen. Plus de 143 81 330 54 38 81 330 54 38 yango ba komi wana benga ngai ndengo sisi vidéo osa solution. Merci. Mon atier botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu.